Bonjour Nabino Nyonso au Bolanda chaîne de la famille Bota News et télévision tout peu bonsoir partout besoin mi vraiment na moment au bozolanda biso en tout cas bande kolangai kaka comme d'habitude to mesana koya kopé c'est une information lelo vraiment to ya kipe liso kopé c'est une information to peu koloba masolo ezo le sur internet sur les réseaux sociaux particulièrement na moment au tolo bila makambu vraiment ezo le ya mama étoile la sortie médiatique na ye tomoni pe Vincent ayaki la sortie médiatique. J'espère que lobby vraiment tout qui na live bandi kolanga mais ça continue toujours avec des preuves kaka ndenge Vincent ayaki na ba preuve na ye sur internet biso pe tozana vraiment pona koyaka kotalisa batu kaka nde ba bazotalisa ka batu biso pe tozana pona kotalisa innocence ya mama étoile vraiment sans plus tarder la famille tozana tozotiela bino pour comprendre par rapport à vidéo on a tieli bino wana en tout cas tozana boko yoka to mekana kosala mwa ba parti oyo na maloba o Vincent abimisi na maloba o mama étoile abimisaki. Donc vraiment si vous êtes nouveau sur notre chaîne Famille Bota News TV, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, pourquoi pas de commenter, ça nous fera énormément plaisir. Sans plus tarder la famille, na zo tika biso to landana nous nin oyo et puis to remeka koloba par rapport ya maloba ya Vincent Chiluzi. Voilà, en tout cas, Tolanda, on se retrouve après. Oui. Le quoi on a joué na les non na SB kutu yemo ko siko mams nde abenga kinga pona samedi. Samedi ka ya lobi nde le toi jeudi. On jouait pas mams te, on jouait et pas les abakouk de SB. Ah, les abakouk de SB. Oui. Na SB. Oui. Siko les abakouk Vincent mutu abenga ki. Oui. Siko mams si la yemo ko mutu abengi. Yemo ko téléphone na yeboui. Il faut jouer samedi. Samedi ka ya lobi oyo. Mais c'est que ma fille est comme mata susu. Siko bino boye bisanga na ke ko jouer toté. Oh là là. Ponga na posa mbongo sila za na posa musala nanga. C'est ça. Yango ndezo sangisa bino. Na pesi message na opesa nanu na batu oyo bazo benganga bazo se présenter kenga na za bakouk. Ba benga ebele. O ba benga mafinga kanya na ngone internet. Mais o ba benga ba finga te. Ba fingite. Na zui maloba muntu aloba ki mama étoile na bande kolingo mingi série ya Major Bisadidi. Tango beaucoup ngosala mikolo na inaki yo penza makasi po yo na mona ki ondire ozaka ya belle vie. Na monio o jouer na les abakouk en tout cas limbisanga. Maman na ba to solaki na téléphone. Voilà la famille, j'espère que Tolandi vraiment wana bisika mama étoile alobaki ke si la ye moko abenga ki na téléphone. Siko lokuta o Vincent lobi ke mama étoile ayako bimisa lokuta mama étoile nazo comprendre te lokuta mama étoile et vandi place ni. Bon mais quand on faire comprendre nga la famille pour jusqu'à présent nazo kokaka ko situer ngo te peut comprendre ngo pété na makambo Vincent ko loba bimisela ngo misu atokeli ngo abimisela misisa pour que bakata na ba page ba mbatu ba mona ke mama étoile aza lokuta. Mais koyoka mama étoile nyonso o Vincent bimisi mama étoile atikali ko wanga na eloko moko te. Mama étoile a place moko ta wangani ke yesi la benga ki ete. Place moko te mama étoile a wangani ke ayeba ki kazo ke ko jouer pas si là avec que ko jouer pas ba les abakouk. Et ça ne sika mote mama étoile a wangani. C'est juste que au début Vincent a benga ki ye a préciser ki te. Tango si la ko benga ye ke il faut ya après sikoyo ba komi ko solani na Vincent ko benge pour la deuxième fois à juillet ndesiko ba komi ko solani na ba message wana siko bisika nini o mama étoile awanga ni makambo nyos o Vincent ko bimisa o na ya avec des preuves bisika nini oyo mama étoile awanga naki na télévision lo ba ke non si la benga ki était ezalaki ayeba ki te kazo ke pas si la po aye moko bimisi ke si la ye moko abengi ye alobi pe très bien eza les abakouk de SB na SB. Alors, mardi, je ne joue pas na les abakouk de SB, mais le samedi, ne fallait qu'il n'est pas na SB si la yemoko mutu abenga kinga. Si qu'on veut ça, le coup, oh, yozo bimisa mama étoile. Oh, on a moni sur les réseaux sociaux, bah, comme il kata kata ba parti, bah, zo commenter. Le coup, yozo bimisa mama étoile, les amis. Nazo comprendre, eza Sony, mute saluyo, tu sais, kaka, ndenge bo message na bino, kaka batama kiona.
oye kaka po sala ngo ba mona pe ke te Vincent pe ayaki kopesa ba preuve to pe bato ba 8 ans kolanda émission Maman Étoile nyonso te ba faire ba comprendre message ya Maman Étoile ba koma ko finga ba lo Maman Étoile hypocrite et ça kitoko te et ça vraiment kitoko te Vincent za motema mabe moi mobali mobimba ko ya mwana mwasi si ko intérêt no ezali tango zo kitisa Maman Étoile boy tango zu ba preuve oyo ko soit disait eza ba preuve ngo par rapport à quoi parce que yemo ko Maman Étoile andimi makambu tout et loko Maman Étoile azo ko déplorer eza juste ka pour ba fingi belle vie bakoki kofinga belle vie na kombola te balobaki Maman Étoile po ezalaki Maman Étoile akaboye na belle vie aussi non te ya akaboye na belle vie te pourquoi baloba bongo yo kanti bato nyonso bamelaka makambo bazomona makambo eza mabe po badenoncer balinga kodenoncer te yo kanti bato nyonso baza ndenge moko bato nyonso baa ndenge moko te Maman Étoile aza na tante ke kolanda lokwa bacomédien nyonso ata baomona mabe bakoka koloba te ata baomona baliaka na belle vie bamelaka na belle vie bakopekisa eloko bakopekisa te bisika bafingaka belle vie bango baza wana baomona mpe baofinga belle vie baza mpe na bazosekisa mpe bato wana bato nyonso baza ndenge moko te motu na moto azalaka na motema na ye motema Maman Étoile ekoki kosupporte te komona bafingaka belle vie mpo na kombole so baofinga belle vie nde bamesana kofinga ye na part na ye moko c'est bon. Mais oh ba finga belle vie na kombo na alingi na yete siko où est le mal oh Maman Étoile la sali pour Vincent yo oya koloba na biso que Maman Étoile na kangi lokutana et puis ce qui est grave Vincent pene oza mutu mo bedo bo vanda ki bo préparer yango à poster non que dans 30 minutes nazo bimisa lokuta ya actrice Étoile Circi la bisalou avec des preuves à l'appui. Soyez accrochés la chaîne YouTube Nanga, la voix du peuple. Eh, vous avez vu que Lukambongo est passé. Que Lukambongo est passé. Nous sommes là pour ça, la vie est belle. Au côté Sambongo, mais on détruit, on détruit Maman Étoile, on détruit Yeboye, on détruit carrière. Il y a un artiste, on détruit en Oboye. Na yo moko pena Vincent nongo vandi bo tali pe Michel Maman Étoile omoni ke Maman Étoile batalobaki mabeti azaki pe contre si la te azaki pe ni contre yo parce que jamais kozala contre yo siko titango yo kosala ba biloko nyonso ba preuve soit disant ba preuve na bato pe bayebi na bango te nde bo mesana ka ko kata ba parti bo kati parti bo tie ba parti sans pourtant olande mission mobimba oyeba vraiment si réellement Maman Étoile alobaki bongo obeb si réputation ne bato bakomi ko fingi Maman Étoile sikoyo ba preuve abo epenza est-ce que penza sans pourtant balande mission est-ce que vraiment Vincent tango sali bongo o raisonner ki mutema mabango ya bino ya nini obozo zwa ki mutema mabango ya nini nyonso kala lipo matisa sila baninga musuba kita ya eza nango problème te eza problème te ngai lo moko na oloba na bino bo continuer bo multiplier ba effort monde bo multiplier ba effort bongo nde bo vanda na sila pena bo vu complètement bo sali bo multiplier bo continuer ko multiplier bo lembate bo continuer mais boyeba bo continuer mais boyeba ngo eza na un jour ekosila nyonso tosala na mokili efutamaka awa nyonso bozosala boyeba ngo ekosila ekoprendre fin et prendre nango fin alors ntango eprendre fin tokoyebaka so tosuka ndeni internet lelo bomoni bosalir Maman Étoile lelo bomoni boloba oyo nyonso boye koloba sur internet Vincent oye na bapreuve so disant bapreuve yo omoni yango bapreuve oyo ozobenga bapreuve wana eza maloba o mutu ye moko alobi mutu ye moko na video na ye a confirmé que si la bengaki ye Maman Étoile a confirmé que si la bengaki ke Vincent bengaki na leza bakuku de SB si la bengi aya ko jouer na SB ye moko siko Maman Étoile a précisé ba biloko nyonso wana te ke nande bosaki ba biloko a préciser ngo te parce que bit ni zalaki que aye koloba pona façon de bazo finga belle vie mais yo siko ovandi obité tika fona beta ngo besiko ngana na ba nini bona sa ba détail boy pona bimise pena ma bien tala niveau moi mobali tala niveau boy ko bo ma théâtre yo za parmi bato wa bo ma théâtre peut-être na conflit oeza ya si la na belle peut-être yo posa na kati ozanga te pour bien se bodaki na kinga kati donc c'est que yo posa na kati jalousie yo moi mobali mobimba jalousie makasi boye c'est pas normal na ndeko bimisi no misisi yo koloba oye ko répéter no ka makambo Maman Étoile alobaki
o répéter kaka yo quand maman étoile sur na bit na yaki pour ko déstabiliser alinga ko bimisa pe ba preuve na nyonso yemoko mais avec une intention na ta lobeli pe yote afingi pe Vincent te albi peut-être que Vincent sali mabe c'est juste que ayaki nde ko déplorer par rapport ya ndenge ba finga belle vie et puis na ba message yo tindeli maman étoile que si la qui n'a pas ça en tout cas c'est décevant bala si masoko oye lobara qui ezaki de la part de Sila mais elle a dit ça alors oui très bien que Sila yeboko mutu abenginga na les abaku que ezaki Vincent c'était toi yom to benga qui Sila bengi na SB yo bengi na les abaku de Sila bisalo c'était pas ça. C'était ça, le message est clair. Maintenant, si vous avez une façon de maman est la conseiller au makambu. Pourquoi? Pourquoi alerter bateau? Pourquoi alerter bateau batala ka émission batala ngo bandambu ndambu na ba TikTok. Bateau ba 8 ans on tala ba émission te pour nous oza conscient que na bateau musu ba 8 ans on tala émission mobimba te. Bateau musu batala ka bandambu ndambu wana. Alors moni moyen ya ko salir maman étoile, moyen vraiment ya ko baby ça vraiment imaginez bien en tant qu'artiste, artiste ya mboka na biso, biso sengé to pesa ba valeur. Mais bino bozana pona ko luka ko baby ça image na ba et puis yo moko Vincent ngo ozana yebi ke maman étoile azana ba polémique. Oui, très bien. Mais tu sais les locaux, au sein de nos cacapo, au sepelisa sila, au sepelisa babakouk, pour yo ba vie mata, au zambon à YouTube à foutu au la fin du mois, aux huit, au sali ba besoin na yo, au laissi moi na mais consciemment la mouté manoze ba ke mama oyo, tcha ki na télévision, alo ba ki makama mabete. Makambo ayaki ko bimisa na TV, ayaki ko bele makama mabete, pour ko yo kama meto na bato baza mayele. Bato vraiment mutu na bango fonctionnaka mutu vraiment ayebi ko sala ba analyse maman étoile tika ko ba mabete aski ko mabete ko place abimisa ki ke belvi na za mwana belvi po belvi a kanga bisika ko jouer si ke biso pe ba famille boto fait aussi kana maloba wana parce que tu dis que c'est normal belvi kanga mutu tu dis que maman étoile azoluka mbongo pa lesa libota na e et puis belvi moko ayebi et puis peut Vincent oyebi. Bino bakaso bobengi ete na SB pendant temps ebele bobenga kete ne bolobi ka yate pendant temps on se bobenga kete joie kuna te maman etola zo vivre so pe bomoni ke boko tsheli ko papa Jérémie qui n'a pas fait ko jouer pas Jérémie c'est pas grave oh déjà vu na maboki wana aza mwana moi ça va une grande femme aza forte ayebi ndeni ko se débrouiller pour les sabana na ye mais eza vraiment pas si pour na bino. Et ça passe pour la bino boye ko baby ça o ezali maboki yango boye ko baby ça théâtre bo baby si penza da boye ko kocha likopa moko boye ezanga na ngotina nyoso kaka bolingi te mutalo ba malama belle vie so muteye ko ba ka malama belle vie e komi problème pour la bino pour la yo Vincent pour ça bino ki mama to linga yaki bongo alo ba bilo bala potongo so ba na émission yekutu muta priya ki ba yambali kuna mams oh mais c'est normal ayeba ki keninga zana ki ko jouer papa mams mami to la yeba ki elle a tout dit. Elle a tout dit que maman mam skuta seki si biso na émission na lobi yango. Mam sa seki si biso a ekuto yambani maman toi elle a dit ça. Mais là to yo zolo ba ke kutu ba yambani si lozi pe vidéo wana o check comme preuve à l'appui ba tout mususu ba yebite ba mona pour ba critiquer maman toi. Elingolo bani. Pour maman toi la cha aloba ki yango ba yambani na si la bi kutu. Comment la si la ne na solo ne boye? Comment la petite nationale belvi c'est comme si bon bébé ça voilà problème on dirait ça va fan Vincent yo mi benga mutamayele yo pena tant que yo na émission maman étoile soko tali émission maman étoile na nyonso aloba ki Vincent yo zaki muto yo kosela la maman étoile réponse Vincent yo pena zaki muto moko ko yape boye yo kosala o soit disant ba preuve et aka ki mutema mabe so ke zaki mutema mabete et ki mutema mabe na yo o la ki mutema mabe na yo o zanga ndokiten. Parce que moi mobile ko sa makamba be ko kabola batu bisika trouble ezali bisika moto de ezali yo le kiso ya ko peli ça pour ka internet ngo tambola bongo pour internet ngo ki parate donc OK na ngo ka bongo nga na gagner mbongo na nga et puis c'est tout c'est pas normal na bato bazwi tant ko lande mission peut-être la leke mission maman étoile o bazo comprendre jusqu'à présent ba comprendre de l'autre côté que ma Vincent ne ka ko bimisa makambo maman étoile lobaki aye ko se racheter nga na lobango parce que Vincent moni da Sony abimi na posa babaku ki deba komeka ko finga amoni lo mso ko sala te habité c'est que nga na ya beta boro ke preuve aye baki ke boye et pourtant maman toi déjà elle a tout dit et ça problème te biso pe to bando kata kaka bandamba de maman toi ba tondo kata kaka to chaka ngo pe kaka bato ba comprendre o ba comprendre te bataki le émission te ba mona baza pe ka bandambu ndambu ba parti ndambu ya maman étoile
Nenga lobaki pour que ezala bien toko défendre epeka tina suka. Toko défendre maman to tina suka na bato ba comprenaka. Ba ko comprendre pe que non, c'était comme ça. Ba ko comprendre pe que yo Vincent za mabe. Ata siko na minute ba comprendre que maman to la za mabe. Biso pe to continuer ka ko sala ba émission sur ça. To continuer ka ko zoka ba partir maloba maman étoile pour ba to ba comprendre que na maloba Vincent bimisi na maloba maman étoile loba ki meza ka ndenge moko. Awangani ata esika moko te ke si la tabenga ki awangani te andimi l'émission na ye. Makambo nyoso Vincent ekoloba mama étoile eza na esika moto oya wangani eza lo moto oya aboya wa izate. Andimi nyoso pe yebaki nyoso. Mais juste loko ya ko déplorer et ça parce que tant kaka non la 6 émission te Vincent comment to publier ni non mi d'appeler déjà live ko ba finga belle vie ba tinde les liens et ça qui est pas certain que mutu. Mutu a raison naka mutu ebi ko vendre là-bas il faut ça les passe bino te au monde non normal bo ça la hypocrisie moi ça bino passe mais maman toi te manda hypocrisie a ebi ko vendre là-bas t'as un problème si la té na belle vie il faut ça les passe yango avec ko ça la droit de réponse on a donc c'est normal na mutu a ebi ko vendre là-bas na mutu azaka na problème mutu te na mutu asambela ka c'est normal il faut qu'on dénoncer ma béwana donc et ça passe pe mawa alors la famille to partager to commenter, to liker, na tiki bino to kute na mbala sima.